Bonjour à tous et à toutes les abonnés de Tindika Tindika Balobi Touro Katia Voka na Katia Tindika Tindika Boya et Belebo s'abonner avec Katia Voka Babi, votre humble servante Amarou dans la bino. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka foot, olingaka social, socio-culturel. Boya et Belé na Katia Tindika Tindika Yasika yango makambu ya bia Babi Tindika nde ya liboso. Et là quand les arnaques musika teka rouge on mona bakoma s'abonner bo s'abonner mensuellement. Pobozo Katia Voka Amarou na no politique na obeta c'était la politique boya et Belé Yasika. Tout le monde a ni ciao. Vous savez que depuis un certain temps, nous nous sommes dit qu'on doit remonter les morales des personnes avec handicap qui, souvent, généralement, sont rejetées de notre société. C'est comme ça qu'ils se retrouvent dans des centres des handicapés. Et ces centres-là, pendant qu'ils ont leur famille. Et on a commencé cette opération au début de la Covid-19. On a dit qu'on pouvait les assister avec à manger. Et maintenant, là, il y a la rentrée qui pointe à l'horizon. Déjà, c'est lundi. On s'est dit qu'on doit faire quelque chose. C'est comme ça que nous avons travaillé sur un total de 12 000 cahiers et quelques sacs et aussi quelques habits que nous avons remis aux personnes avec handicap, sans compter les stylos, les lattes et autres. Donc ici, où nous nous retrouvons actuellement, c'est les derniers centres pour aujourd'hui, parce qu'on est passé par 5 centres au total. Donc le premier dans la commune de Kinshasa, 2 dans la commune de Lingwala, 2 ici à Kitambo. D'abord, il faut retenir une chose. Voter une loi, c'est une autre. En appliquer, en est une autre. Notre pays souffre de non-application de nos lois. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans la commission, nous avons débattu. Il y a quelque chose qui ne m'a pas encore convaincu jusque-là. J'avais suggéré, c'est que nous puissions opter pour les quotas. Toute société, toute entreprise qui employerait les personnels puisse se réserver un quota d'au moins 5% aux personnes avec handicap. Cela va permettre à ce que tout le monde puisse travailler. Pas question de diplôme, parce que pour classer les produits dans les étalages d'un supermarché, ça demande quel diplôme? Alors, la plupart des handicapés n'ont pas étudié. Dire que non, voilà, on doit demander, je ne sais pas quel diplôme tu as étudié ou qu'est-ce que tu as fait, déjà c'est un problème. Et aussi, toujours par rapport à nos lois, vous avez à entendre, on exige ce qu'on appelle l'attestation d'aptitude physique et on exige aux personnes avec handicap. C'est discriminatoire. Donc nous nous sommes battus, on était avec madame la ministre déléguée aux personnes avec handicap. Moi j'ai insisté, mais eux sont en train d'insister sur la cooptation des parlementaires. Alors que ça c'est rien, on va coopter combien? Admettons on vous accorde 2, mais le reste. Mais avec les quotas en rapport avec l'emploi, si une société a un personnel de 5 000 personnes, vous avez déjà 250 personnes. Vous dégrainez dans autant de personnes avec handicap. 250 personnes. Ainsi de suite, si vous en avez de telles sociétés 3, vous avez déjà combien? Donc, ce n'est que ça qui va résoudre le problème parce qu'on ne saura pas commencer à remettre à chaque handicapé quelque chose chaque jour. Merci. Bon, on a habité ce qui n'a pas poste. Naza depuis. Tango bango ba vota kinga na pesa qui peut bango le voter. Ce qui est ana bato ba vota qui est pas population. Ana lukunga na kita 4 fois. Population lo bana kende campagne te. Toko voter yo. Na Kitambo tozali. Je suis sorti premier avec un écart terrible par rapport à Batudi. Ana Kitambo. Kitambo m'a honoré. Nalobana bango même que je voulais chercher une maison pour qu'il n'aille à Kovana na Kitambo. C'est ça. Et en plus, poste en on a coluqué pas nan. Coluqué pas chef de l'État. Chef de l'État, il y a mon comme oiseau sélectionné ba collaborateur naé. Mais en dehors de ça, je suis député. Botika kama kanisi ya que ceux qui m'ont assalé loko azoluka poste ainsi de suite. Non. Ceux qui n'engwa na toko bana kosungana te. Yo pona opesa ndeko na yo ya mwasi, pona opesa ndeko na yo ya mobile to baboti na yo. Okoloba ke non, voilà, nazoluka poste. Mais c'est un moment pour moi pour dire si les lots pour reconnaître en côté et attaquer politique natanga pe ngire de makenga na compétent ozomona te que lokola comment yo bundi les lots aux ministères to lancer comment musuko
Qu'on rappelle ça kolela te. Qu'on rappelle parce que au moins depuis un certain temps. Si tout temps où eloko ya la mukebi. To moni ba to biso to yebate. Ba yoko kota kuna babandi koloba. Il faut rappeler aux gens que bato wana to yebaki bango te. Ce n'est pas kolela. Nga zo mona ngane lo nyaolela. Ngana combattant. Nazane lo nyaolela te. Naza combattant muto yo ka ki combattant. Avec ceux combien de mythes. Donc, ils ont commis les latés, mais qu'on rappelle que nous méritons mieux. Ce n'est même pas M. Tambo. Chaque jour, tu trouves que c'est plein, chaque jour. Donc, c'est qui ça est? Au moins déjà maman Zozek, danger. Au moins il y a Zozek, danger. Au moins il président Zozek, danger. Donc, problème est ça. Je suis en train d'analyser. Ce que moni bato ebele baloba que ba personne avec handicap bazaka agressive, bazaka brutale, n'est-ce pas? Ebele babanga kabango. Agressivité utaka wapi? Tango zo rejeter mutu bo sundoli mutu. Et que mutu wana lingi amizongi sake bo considérer yepé. Del alingazo. Tala banda ko ebele ba personne avec handicap bavanda. Bavanda na makasi. Oyo, ezakinda kwa l'état soki ya l'état oyo. Ba mi vandi ici parce que l'état tongela bango place à vendre te. Yango moni même ba toilette, ezako débrouiller, il faut batonga même bani. Donc personne avec handicap, ceux qui a sali violence te à ko vivre te. C'est ce qui n'est pas bon. Yango na lobby, ya liboso, il faut qu'on stabiliser moral. Ya ba personne avec handicap. Ba yeba ke bazaba tout loko la biso. Et na loba kana batu. Parmi handicapés aux hommes, les loba moto oyo, oyebi bazo créer combien de personnes avec handicap? Accident, nzela matadi oyo et créer combien de personnes avec handicap? Même nengo telemi wana, il faut que aux personnes avec handicap en téléchargement. Il faut que les gens retiennent ça. Parce que au cause de l'accident na mutuka lokolo katani. Ba ozala jiko sekawana yope bandiko luka bakani lokola bango. Donc il faut éviter mutilo, ce n'est pas parce que mutu abotama na handicap nda sala lisumu avant botama. Ojinga malam. Donc ezaka nzamba sala kama kamuna ndenga sala mutu moko ata soki azawa yambar mazwana yembongo asala pe mususu mutu moko ya correct mais atikala na pauvre azwa pe mutu mususu akomisa yo zoba mususu pe mutu amayeli. Donc c'est la même chose, c'est la dictature de l'existence. Oui, ça là que moko abotama ba mususu abotama na bien akomi na âge moko boyi abukani ezala kandengwana, mais il ne faut pas les négliger parce que bazaba to lokola biso. Na ville ya Kinshasa na utaki koloba awa que to bandi makambo soki oki bazo soigner sangaya ke depuis oyaki makambo ya covid oki otiki biso na kanisa ki na lobi la plupart ya bandicapé ba vivaka na kosenga bakangi babara bakangi bisika bakosenga wapi tokoya kokuta bibembe na ndako na tango ya confinement wana na bandiko kende komemela bango mwa muke mwa loso muke mwa nini pour que mutu akosala ta poto à se calmer. C'est la même chose. Les lobana bazozonga classe lundi. Bino bokanisi ke bana ya ba personne avec handicap bazo mériter ko tangate. Mais vo batanga parce que bango wana ba discriminer bango yake mwana soki abimi avec handicap azamwana okangela na ndako. Batu baye bate. Bako fute les classes amalonga te ya tanga. Batiki bango. Mais totika pe bana na bango bazala ndengwana. Yango monitoye to circuler na 5 centres. Moko na komina Kinshasa, mibale na Lingwala, mibale na Kitambo. Kopesa ba mwa kaye, to sali musala sur un nombre, je crois il y a 12 000 cahiers. Na mwa sake, na mwa elamba, bon ba bilamba usagé. Oyake to kutana na bango. Tout ça c'est rien toujours. Moni bazo la kisanga ba doléance na bango plutôt. Il y a place bazo lala. To visiter na bino. Tozana Kinshasa la capitale est-ce que bazo mériter na keli suko beli sa mutu soki na cause la bango ba moi éponge ba ya bala la pe ba yo kanenge bino boyoka. Merci. Abila makas 4 5 6 7. Danger vraiment. C'est quoi kima na mobile na eba lokote kana butu na mobile na so baninga mususu
Yo pesi ko kuzana bana combien? Dans 6. Wana boko bakiza siko combien? Yé pas à personne avec handicap. Handicap na yeza na niveau ni. Handicapé kozaka na bango te ko bana ko bota na rafale. Ye papa bakimba to sufri na bana eloko li ezate to komi ko yana bandako bato boye otoke porti la musu bakabeli oloso. Yo zanzo to makasi boye yo. Ye zikwaza na problème ndenge bozami bimba boye boko luka mbongo te. Boko sala mbongo te. Fale boluka. Siko zo senga mbongo bapesa biso poto banda koteka. Poto aza kuna velo pe ebukani. Moyen bimana zero ya tende bakenda mo ba document na bango bakota na kopali. Velo ebukani azobanga ta ko bimana balabala. Azobanga ko bima kwa. Pa okanga babi bakomi kombo na liste. Bato nyonso basi bazongi situation nanga na bien. Appelle les heures, dans une fausse vérité comme les Shida. Ce qui va dire que yo zendika comme qui réputation na biso to longwa to souffrir. OK. Ndeko. Oh, est-ce que vous osani, vous autant. Hein? Les habits. Dans un anneau. Jésus se voit, mais je l'ai guéri, je l'ai guéri, et je l'ai consacré contre tous les ennemis. Wana siko iza. OK. Tangana na partir ya. Péché ou démoraliser, c'est rien, c'est fini. Ésaïe chapitre 25, verset 12. Ésaïe chapitre combien? De Corinthiens chapitre 12, verset 11 à 21. Yo le vieux Ésaïe, vous changez les choses. J'ai fait l'erreur. Vous confondez. Bino boya komonela ngazela na fongo lo place mususu nani nayo. Boya ka komonela ngabo. Tanga nani. Ici. Viens avec ce qui a appelé selon son destin. Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, 28. Nani azana Bible? Nalingi to vérifier makambo. Mato yazo sana. Na téléphone. Shaoli. Siko oza pasteur. Non, on a diplômé Benjamin. Hein? Naza diplômé, naza qui diplôme dans l'année 1. Ah, OK. La pédagogie, l'Institut national pour avec. On fait, à part ça, je suis orphelin de père et de mère. Lokolanga. Ngape orphelin de père de mère. On fait soit ambition dans les objectifs après diplôme, là, qui est légitime. On fait là, qui est honorable à ce moment pour la cohabiter dans le Nouveau Testament. Ko honorable ango ko kamagambo. Oya kina nani? Yone. Nazala petit frère na ngai. Tango la kanaye. Il peut toujours un problème, il peut être un Petit nanga yani. Komona. Nani? Beta na. Donne. Makasi. Danji. Nous en a classe ni petit. Merci. OK. Vous autres en Centre. OK, c'est bon. Oui, maman. Nini ezati? Hein? Mbongo yani? Esiko na kubanda nazo pesa batu mbongo akoteka na vuteli batu bandaku. Mbongo aona uzangu wapi? Yaske? Siko nazo akawati. Bome botombola ngai na mata. Botombola ngai na mata na kende kuzamu.
En tout cas, Marambo. Oh, nini lisusu papa? Hein? Siko oh maladi siko memelinga. Eza ya nasala nini? Eza nini? Ibana kile chidola mbaso. Siko eba yin batu ba siko trete. Amo siko shimota usbani sana za basi za job siko na niko zanina. Edu to abu. Siko na nazo trete yo. Naloki nazo akakwambia mwana. Sasa nini? Ndio nikapoa. Lega na yoga ba. Hapo juu. Kama bayi rita. Awoni. To sala. Na bosere na terre. Non, bayi susu Na mama chef teni na mama chef. Aya garita. Ona babela musala na ongezera. Au moins, bino bosala tu vas chômer. Ok. Merci pour le passage à bino. Merci beaucoup. L'ambassade à bino. Comment Moi, je suis en route arabe. Bien vu. Choisis un sac. Choisis un sac pour toi. Choisis un sac qui te plaît. Choisis. Super. Allez, où sont les cahiers? Besanga bulletin na yewana mama. Billet de vacances, oui. Ça, tu as quelle année? Et 100 balles? Oui, 200 balles. Comment je fais? Alors là. Esa moninga souris. Ah, t'as pas souri, toi? Voilà, on va aller pas cahier. Il n'y a pas de cahier quadrillé ici, à la cahier. Non, c'est pas là. Non, c'est des one précis. Et après ça, on dit pages, minutes,
pesa nani kaka ni go pesa dessin la écriture déjà l'écriture déjà ok il n'y a pas de problème on donne d'abord ce qu'on a. Taille crayon. On a eu taille crayon. Ton sac là, c'est celui-ci. Allez, mets toi-même. Allez, super. Allez. Voilà. Ok. Bon retour à l'école. Allez. Petit nanga. Wa futi petit nanga. Mon première séance au va coûter la tête. Hein? Ogiti muke. Hein? Écriture muke. Comment on a dit? Hein? On veut mon ati. Ça, on t'a déjà donné. Choisis ton sac. Celui-là. On fait ça là. Souris. Tac, tac, crayon, c'est bon. Amakiri azane loko msukuna la kaji. Yo mwana wa sanyi. Nzamba pambola Yo mwana lelo mwana zwi. en tout cas na sepeli na papa Dieu asali mpenza nazali na susi makasi ndenge asuninga na basaki boye nakende koluka siko moya koluka basapatu na makambo mosusu na bana tuka na pese merci mingi antuka bapambola bakisa lisusu makasi napesi merci na nzambe na oyo nyonso asali na nzela ya ebekezere apambola mapambola mamatana mpona nyonso oyo asali apesi Bonjour. Maman, moi je viens de vous bien. Au bois là. Naye kotikela bino mwaka ye ndambu ya kopesa bana mpona bake klase eza boyi. Allez, ça va. Non, le bébé. Allez, allez, bébé. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Wopimisa rapide, Sana wote zopesa na zokele. Olamba rapete yao.
Bon, à la papa. Au total, c'est combien de cahiers? 500. Non, monsieur. C'est bon, voilà, papa. Vous avez 576 cahiers. Hein? Il y a beaucoup de sacs. Et quelques sacs, parce que les sacs de riz, les sacs de riz. Ok? Alors, il n'y a pas de stylo? Oui. Ok. Ce qu'il fallait, c'est qu'il faut laisser ici, il fallait. Ok. Hein? Bino moko ndeko pesa kibatu. Ngana memba porte. Bino moko na nyaku tunatela bino na mabini. Ya likambute o nzambe asala ki pona ngena c'est bon, c'est fait makati. Boko dio moko na officier na kati malgré ça mais normal. Yo moko officier officier ezali ya ye. Il faut mouvement, au kati ki riba mais officier ki te hein. Officier to CP. Ya bongo boko. Yo, bonso na Ok. En tout cas. Vraiment. Mais so bato bino nde bozaka ba nini ba. Eza pona ebusha kite. Ebusha te. En tout cas to chaka ngo propesa bien mais là on comprend que so bo sokola o mona mai ezo. Siko bokabola bato bazalo kwa mwa ya boite na deuxième hour. Ale bana to pesa ngo troisième na quatrième après ya mibali. Bao ya CP kaka. Koto ba jeune garçon qui nous fait on va se na sengi na bino ati na bino ebembe ya ndingo o ebembe. Ça veut dire que ba nous allons ndenge nini solo jino salite bino pe ba mbanzi na mabisu wana. Osoki salite manyoka pe leki ya usalo pa mai ezokota bien te. Alors bino moko pe bozalaka que pile za boucher. Alors kwa bote ebende bino moko pe bozalaka pe na système ya kotaka ba mbanzi moins soin. Na madusu wana po mai na yo ekota. Yo likambunga na ebisi yango wana suka kwa kokosalela bino mke. Oui, na tinda mosala. Na mwa mke pe na wo. Nakuta na kaka. Normal, na solifera maman. Bonjour maman. Ozate. Papa o bazar. On a soit dépassé. Nazo umela te nazo kini. Moi ndambo akaye, moi ndambo sac, wana bilamba wana boko pona to moi bilamba mike bomi sungana. Ça va? Alors parce que les apona na yaka botike la bino baloso. Hein? Alors sac ezawana ezana siawa. Nani mutu mutu azapi? D'autres personnes avec handicap bazate. C'est pas possible. Basa que Zalina no papa nous a nommé Dakar et champion kaka pour bamona. Je cherche le roi là. Ni, on obéla. On obéla. Même Saoul.
Au vice-président. Voilà, papa, ton équipe parce qu'il faut avoir ta classe. Quand tu me mets libino moi cahier, moi sac, et puis il a dit la maman, la qui dit que le vice a testé la binope, pour Napona, au Kabul. Hein? Et là, Sangi, ça va couvrir les alliés. Hein? Ok. C'est bon? Merci. Ceux qui vous en abattu à Osungabino, au Tikali Bokaboli, ça va? Ok, merci. Teba kolongola. Bon benda bilamba. Benda bilamba ana. Benda bobo. Papa Boni, olha nini place. Yango na lobina ya kotikela bino mwanda mbwakaye mwanda mbwakaye mwanda mbwakasaki oyo bilamba oyo eza bilamba latindela tina epona oyo ekoka wana yokani malamu apart ça boza malamu calme. Biso toza toujours la doléance pour ya makambo ya système. Boza déjà na fondation soki kadima awa boko poser yete kaka na sala nyonso. Yo pesa ki bilamba. Tangu na tindi yoka. Tangu na tindi puke baya kopesa mbongo senganga ya système. Yo matisho zomona lokola mbongo tozo lokota. Nde bazwa kimbongo wana mama bozo kanga. Na tinda deja mbongo puke ba placer système. Tata oyo musala na ye ko matsaka ba ye awa. Alobi komi boy. Nde bazonyi na mbongo. Gal ba système de ba lokatali. Papa. Est-ce que yoka na ebisa yo? Yoka. Un responsable. Ça va monsieur? Il ne faut pas qu'on fasse ça. Ceux qui connaissent au Sungabino, ils sont aux locaux. Là ça ne va pas. Combien de fois on a discuté là? Non, l'on va casser. Mais nous avons discuté selon devis à non, na sala qui m'avait koya ko Sungabino. Eza mabete. Alors, mais ceux qui likambo ezo ko katena ndimaka kandele wana. Papa. Honorable. Et combien position? Eza position te. Let's go. Mais yo ozolo badela kola kenya na ko. Il faut na matapi avec mbongo nde yakwe kosunganga. O matisa to matisa. Na matsate ba ajuster ye wana zali. Voilà le problème. Azali boso ya sala devis. Benga Gister. Qu'on appelle la Gister là. Benga nani? Yoka papa. Yo nazo sala. Nazo kambo. Yoka nazo ebisa yo. Il ne faut pas exagérer, ça va? Ngana kwa exagérer te na Gister. Webi pourquoi na yaka wate? Eza pona bizale na ba réaction na yo. Ça va? Yangai. Soki olobi awa. Toye awa te ekonya. Yo pesa ko nini oyo ngana bénéfice. Nazwa kambongo epamo. Naza député lokola ba député nyonso. Ce n'est pas parce que bakanisi bino ya matiselanga mape. Ya nini?
nakanisaki ke bana bazozonga classe lundi yao oyeba kokoso mwa moke toza nango nde tolobi tosombela bango tomemela bango mwa ndambo ya kaye mwa ndambo ya saki ata soki eza moke bozwa nani o wana bote mabe to malamu yango wana toyaki mwa rapide kotikela bino comme ça totikela mpe bandeko na bino mosusu bazali awa eza boye merci beaucoup tozomona bato mi bazoyaka ntango bazopostule mais tomoni motu oyo apostulaki awa te apesaki ni même o sans que non po voter nga boyeboye non mais azoya azosoutenir les personnes avec handicap na bana na bango kopesa loso ya mabe te mais l'éducation des enfants bahandicapé baza marginalisé bana bango bazotanga malamu te parce que donc soutenir bango azate avec le cahier, le stylo, basak, éducation est déjà ok. Parce que ceux qui batangi bien, bakoli, bako soutenir ba parents au bazar, ba vulnérable, au bazar handicapé. En tout cas, au nom ya ba ya nyonso, ya centre de Saint-Guillaume. Merci. Oza député, tout ça mbango pour soutenir biso. Pani caméra nozo bato babi mama lelo to kozamboto contre la dîner tous les bato ba garçon bana ba chego natika 10 000 ba pesa na natika 10 000 ba pesa na kabodi bato nyonso OK problème ezani aussi est-ce que ye akopekisa mama aloba na mwana napona bien ko tabeki bango to ya to sotongana na to solola ndengo la kangi so para solola ozomona et puis ma image na ke bima ki tiba to na keso basikira papa na mona ki na papa mama na mona to kangiri ke bilo kuna sibozo tango boya ko tonda ba miso papa mayele parasona yango etaka mayele papa ya bana social papa bayoka yo papa yese papa bana social eta major papa biso alors il faut yoka biso bana nazotikela bino 100 $. Bokende kosomba parasol. Ça va?
rentrée scolaire ya bana eza lundi boye te nalobi tozata mwa ndambu ya kaye moke mwa ndambu ya sake moke oyo ekoki kosunga puke kokopesa mwana ataka ye moko mibale obike bana bakende classe boye te eloko nayeli yango discours ya molai eza te tellement ke bosali mpe mikolo namonaka bino te nalobi namona bino boye te ata bino bolukaka nga te voilà mwandambo akaya yango yango parce que bazo exige bana ke il faut balataka bakasi ne ntango baokende mwa kasi ne ezali bakasi ne mosusu nazomona nereke ça ok epuis eza na oyo ya pembo olie yake bon bien ke balobi yango moko kolata yango eza malamu te mais quand même ezoprotege ezoétouffe te lokola bamaske oyo te odi ndenge balataka yango te nani ayebi te yango wana ale moko nde bokoponapona oyo ekoka ye ekoki eboye te nasilisiti azopatine osomate okei libela basala bongo d'abord obwakisanga ya mibale bokipaka nga te ya misato bobudaka nga ya mine bobosanaka nga alors nga nabengaka presque mpona kuna ta sante ya pamba tena pamba natina yebisa ye alobi tobwakisa ye yo oza kuna na funa tala tomonaka bilili na télévision awa na kitambo so ete kwa nayaka te oyaka te oyekasi bando okita tiloyera kwa pase nazaki awa na wenze okomaki te kwa parce que nalimbaki bino kobudaka nga te moto moko abenganga alobi alo oyebi place wana okenda bandika mpe wana ndenge batongaka ndenge batungaka lokola bango mosala na bango yango wana kana ya nanga lisusu mais apres nakanisi nalobi taka bana bazozonga classe tozongela bango oyeka na covid-19 omonani kokei apo oyoki rentrée scolaire oye siko bamaka mosu etikali na nsima apres covid-19 oyebaki soni eleki na nsima nayebaki oyebi nini covid-19 na esili te eza nanu yango moni nayebi bino biloko bolataka ta boye eprotege siko nga nabi mpona nini biso bavelo ezoya te tala yango binanga sotukanga ya mandela siko ezoya te mpona nini ya yo eza bien eza bien te eza obebi mpona nini tomoni bango te tika biloko wana koyelaka oyeli biso biloko yango oyo emonani ozolobake nayeli bino biloko moke nga namoni biloko oza kombia ma yo ye komona biso balinga na yo wapi bango nzambe akumisa yo nzambe akokisa makanisi na yo mobali ete liboso mobali lela na sukisi wana maboko sentiment ya waya kotalaka bandika banda yo ya na covid-19 en tout cas okolobi ke biso tobakisaka yo tala sanzu bato bafongbani bazoya mpona nini onje na yo association bangusama ya biso bote pesa moninga su eza nanu bangusa na motu wana bato mobutu abare yo eloko na ina loba bato oyo
bazali na kati ya nini ya parlement ou bien wapi eloko oyo osali bao mosusu baza bamona geste oyo osali banda rentrée scolaire ya bana tomoni ata motu moko te akanisi biso netesike na biki na crayon mais eloko oyo ndeko ndese ozosala nayebi te fale na place oyo basotiela biso balimbisanga soki bakomona na bilili place oyo basotiaka balimisa ya biso bakomona bomesa te mpo bapasa so balakisi bilongi bayekanga place wana batie wana fale nde yo nde osala place oyo nde moto ososala makambo na bandika mpe tomona ngo na bafacebook na batelevizio partout donc susi na yo ezaki handicapé apausa maniso mpe singa okenda pausa kongola kuna kotala eloko toliaka na oyanga nandimide yanga moko danger olobi o baliaka na bato te okanisi na mopenalingi natia na sukali nati nasali mbongo ati nasali mbongo ya sukali ezalaka boye ozalaka ndenge wana ozalaka en tout cas oyo surprise o mati na ngako na plan te enende kokota il faut que tu ailles déjà. Voilà. Pourquoi ce ça ne faut pas pardon s'il vous plaît. Oui. Bozola isangana no bino bosala kaboye bozola na bamuse bozokosanga namona bombi bombi te yango wana na bomba nini taka te bombi yango na bomba yango lukate yango likolo yango likolo ngai mama na sana ngana ngote ya solo bon. Ok, tout ça la net de zone dim. Pourquoi mais ça anima? Yango tout ça la net de zone dim attention tu vas au posa bi. Yo ya kakasi, yo au posa au mona. Place ba obi. Ouais, yo ga. Bata minene place ba obi. Yo moko mo nyongoti. Donc, mato la mutaka seke to. Na kende ko kela nanu bino ba musi. Bote. lokola nazokende kolukela bino bamusi bino bosambela ngai kute nazwa mbongo yango akosomba boye te basambelaka bazali ok alors namoni likambo ya musi nakende nzambe asimanga